biso lokwa toyebaki makambo biso ba mama top nzela eza molai bato baza ebele bakokande te tozwa bapele azomona ndenge kobanda te obanda ndenge nini so osali mabe senga pardon. Mais nini oyo esali ke lelo tokomona guerre entre bacollègue na yo tozomona maman Thérèse tozomona na 7e fata kotela bango babunda etalinga te kotela bango babunda satan Thérèse pe mona muluba akemba pe finga na kambe ti biso ba mongo soki panda mabe ye bo finga ni mabe bo bamini mabe so luka makambo foza la bien neti nga azanda ko nangia bien tata na luki makambo so ba koti ba bi gabe azanda kwa bien. Donc comment Thérèse pour que nous mona ngo kitoko bien là c'est que mposo bita pende ko no 7e pe de la kotanda ko ndenge ezala yo ba bela makasi yo manga na zarabi na nga prête Thérèse batika ozape camarade na 7e te 7e bazaki nde lokwa ba pire na Suzy nde bazaki ba pire na Thérèse ndeza ko pusa kwa mwa ko profiter moke pona ba sola kata batika ozaba camarade te. Mais bon basambela kinzambe baba ki to tikile si bien bo bazwa ko rappeler ngo batundeni eti ngale kinanga na tena buzoba pam na osango te baluka moende babala bat ko landa makambo et on sa famille mo babala te ngala ko permettre leki nanga osama mandeng mana te bo ma famille pauvreté nganga kuna tenga so ye na ye ngana lo balanga vérité na ofinga mutu te mais so ye nga pe na ye ngana zakanga mo même to ko kanga zate ko kati libala neza ka bitumbla kokosa makambo basa bakosa ka bon bakosa ba oyo mo ate pa nene bota inde bakosa bakabwana na mobali ebo eza faux te no pia conseil te ayeba ki rita tia balaki ayebi rita ti nga conseil no pia ayebi ki bote maja bazana rita babota ayebi tout ayebi histoire tout mokili aka boy bima ke ko mazoba soka obungi okomiengra donc za lokwa ki zengi ata ba fingi ko ba ite bato nyonso bakombo ka ba jeton na film na ba automoto ba baza ba autorité morale ikweya tala na ba film ndenge ba jeton ezobwa kama ba koleka mission te kaka na film biso so to sa ke loko moko o azoloba na film o azoloba na émission o aloba kate ata ba fingi aloba kate te aloba ngo na film to edika ke loko tempo to sala ke loko to edika te to za bandumba to bimana biso na biso so ko balingi ko tikati tilelo nyoso bakchaka na misapi ba osisa ba na ke lo lemu ngala komisa ngo vert pona ko lembola ka ngandeni andeni nyoso na c'est trop sale kama mama sali tona nga sala ngala sama kama setana mo mobali. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur votre mère chaîne Nouchka Télévision. Massivement likez, partagez, commentez et surtout vos suggestions, vos remarques sera toujours le bienvenu chez votre humble serviteur, le Mbingazo de la presse Clark Kinzouz. En tout cas, merci pour vos appels, merci pour vos encouragements, ça nous fait énormément plaisir, ça montre que tout ça ou bien que tout ça a suivi, manière à participer à biso ou bien manière à consommer biso, c'est vraiment simple. Pour s'abonner, sur nous pour s'abonner, au tel abisso du début jusqu'à la fin, pour partager et au sein l'abisso vraiment bien. Mes salutations à présent de tous les avocats que notre place Bambo te passe aux alliés, à ma mère adoptive Mamie Longo Bambo te nous passe aux alliés. Donc, mesdames et messieurs, comme vous savez, tout la rabino toujours ma surprise, maman bien au bossing à l'abisso. Là, on a plateau dans un azala comme d'habitude. Tout ça, bon, on a maman Nabiso Gabriel, maman Tumba, ou tous les nouveaux pour que tout sur la propre actualité, par rapport à sortie médiatique, en tout cas, pour éclaircir Biso à répondre à Biso pour que Bino Pede Banda Kubo soit vraiment satisfait. Voilà mon réel Jack Kanangila, sur vous a déjà même invité la Biso Mokola, maman Tumba, maman Gabriel Bolembo. Bonjour. Bonjour, c'est chef coutumier. Merci beaucoup, maman. Chef coutumier. Chef coutumier. Donc voilà, comprenez, c'est l'ambiance de notre émission qui est avec maman Véri, maman Tumba, tout qui est donc Yaza toujours pour nous baptiser. En tout cas, le baptiser
chef coutumier. Donc voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous avec l'annonce Nangato Zabongo, non maman Gabriel, maman Tumba Tumba, maman Véré Vegan. En tout cas, nous kobenga ba mibage no soboya parce que maman linga luba. Alors luba nini en tout cas to fanaka wana to zo la kiti pour que maman alinga luba. Maman Gabriel. Oui, chef coutumier. Merci. Voilà comment on peut chef coutumier. Cassette le côté comme tout. Vous êtes la chef coutumier. D'après tes appels d'autres non. Bonne santé maman. Santé bien, nous avons sunga, nous avons pambola. Toujours tambola toujours dans golnaï. OK, c'est ça le plus important. Boni bolembo officiel les autres qui ne commencent pas. Ouais, bolembo officiel les autres bien bilobu kakande mutezo yinda kuna na ebiso somo. Oyebi ko lamba te yakana bolembo officiel olamba. Bo s'abonner, bozo s'abonner te, bozo s'abonner te, bo s'abonner. Bilo lengaka eska ba fingaka, eska bolo ba makama ba so l'action de comme malambu bolingaka te. So man eska ko finga tala ne boto na ko abonner. Balinga eska ma finga. Eska bolo l'action no ko lamba, bolo l'action no makamba bien boko s'abonner te. Voilà, merci beaucoup mon Gabriel. En tout cas, toi aussi quand la bande kobo qui ne bo s'abonner na officiel. Ba s'abonner na bolembo officiel. Bo soutenir mon na biso tumba et aux ala vraiment bien bo tala kakate mais bo partager bo s'abonner bo la sake bo linga kaye vraiment et aux ala vraiment bien. Mon Gabriel miko ti koleka na belubu na auto te kala olobi ko ozala kina nyungu moko tikala kina ngo il faut que les contrôles na mikili poto na ozala kina nyungu moko otangaki moto na to mona ki yaki makazi pona ngo ye mutemi benga ka star ye mutazala kana nikingani bo ale ka senga na ebite ko te ngana za star fo basalelanga ngana star fo basalelanga ozo comprendre o bole na zaki zaki mbongo ebeleti ba choisi matata ba kati ba monta usta so basala côté simba te fo basalela yo. OK faut pas saler là yo. So ba osele to so za starter. OK biso fanda ko cheka mbela. Ba moko kaka sangisa mi déjà. Ekei. Ya ngwana ne ba mi benga ka star. Nana mbongo langa. Na bujango te. Faut pas foutre langa. Faut se ko na mi benga net na za nani. Neto Monica ba missionnaire. Dans Gabriel. Naza Gabriel na bolembo officiel. Voilà. Bonnet na ozanet na nani. Mais mission ko natal na ngate. Il faut qu'il parle non moto. Ngam na kiparate mutu pa lobi yango pe na yebite. Maman Gabriel papa ya si jour na ndeko yo chance yo tela ki noté mais nous on s'appelle na ba collègue no ko beta pe ba collègue no ba te jamais parce que na monde bilo ba millionnaire ba zappé au te millionnaire azate biso soto profiter ka la YouTube Davina binga azali millionnaire te a millionnaire te un millionnaire te mais bala patron na bazali ko beta te la patron na pas zate la patron na c'est maman Olive Lembe Kabila. La patronne c'est Nanata Kaza pour Max. Ba jet privé ya kenda zonga. Ateka ba terrain, ateka ba parcelle net isko to comme na Mwanda. To comme na Mwanda to na océan to ni mer. Océan. Wana mkezani. Na Mwanda siko to comme na Mwanda à partir à $1000. À partir à $1000 aux 8 terrains na Mwanda. À partir à 2500 aux 8 terrains, 5000 aux 8 pendant na mai. Nde mindele balinga penda otongi pa na mai aux abdo tumko to komi kuna. Wana de la patrona. Ana ba terrain belé na ba ntsele na ba kinkole na ba maluku na ba mboko la biso ba monga fula oyo ba kote to kundaka ba tokuna ba bengo o kote ba video le ba vandaka to teka ka bone ba la patrona ba ngwa. OK donc ba to benga ba la patrona ba te loko ezate wala ba nyonyo ba nyonyo Njamba sombeli okoka. Ozo melano koka no malembe. La patrona zate.
Voilà, merci beaucoup. La patronne en boki ate. Azate, millionnaire pas Azate. Azate. Ok, merci beaucoup maman. En tout cas, le message est passé. To fongoli mato itoyo kiango. Oti ko lobelo ko moko awa maman Gabriel. To mona be monsieur belo sala o sala mikolo leki ozoko ozaka na système ko belela maman Olive. Et soko beli to zo mona pe réponse zoko à travers be monsieur zoko sala. Et pourquoi au sala rango lisusu te et to mona pe maman Olive comme trop réservé na bino c'est dire quoi? Te ya sala rango to sala rango susu te parce que tu comprends qu'il y a silikaki. OK. C'est mutu azana kanda ba bela ki pampamba te. Botika eti mukolo kanda na ye ko sila. OK. Parce que mutu asungaka soka ti ko sunga za toujours déranger. Ata ne bomone ka fandi mais za toujours déranger. Ah. Et loko ndambe mutatinenga na sala ka yango. Mais loko ndena o sala ngo tendengele. Pondena mito ndenga za ba yebi ke no loko ba kosala ki biso makambo. Aza déjà au courant. OK. Mais to tika nous kanda na esila. C'est kanda na esili. Batu na kuzu bazwakati. Biso na bakuzu tozwakati. OK. Biso na bakuzu tozwa. To sanga na osana ngana kina ngana série vidéo nange kepa na ye. Amoni aptindit. Ozo comprendre. Kasi tiba makambo ezo salema o déjà vidéo c'est kendaki. Voilà. Egoya. Ozo mona, c'est ça. Selon source ezaka ba collègue na ezaka biso mo ba collègue na biso ne to ne ko bomela baninga to luka to lufale ko to mona bango banzambe luka fo mo to mona nzambe mna sofa ko fuka mela bino ba bomeli siko baninga masolo ba koseli baninga makambo yango likambo wana esala mabongo donc bato bazo bazaki siko tangu ye moka comprendre que za lokuta bato azapela batuti nzambe tangu ayaka na ba preuve tout voilà. Kanda nzambe yaka malembe mais ezali le côté yaka na sincère vérité yaka na escalier pesa nini ekomaka pour essayer komi asa zuba ba makamyo surtout que no ezalaki ndebo ezalaka ndebo ezala non surtout asa sangisa mais kola azalaki nanu na kanda tokozela timu kokanda ne kosila ekozonga na après tozongeli bakoma kobenga banini. Mais parfois émission où c'est la makana combo ya ndeko no sila bato baza ko sala bakoma ko sala différence ba biton to tango Belvia zala kina maman bakinga kati za ko sala ba appel za ko sala ba ko benga biso bona boy mais tango sila komi maman on eza surtout ni sila kinga kati c'est kufa kinango kinga kati c'est kufa ngo etikala kikaka bobele linde ba bengi bino bozuka mwa muke vous comprenez déjà moral essaie kufaki. Vous comprendre tant on dit la vérité est ko bima. OK. Déjà maman déjà ça qui nini, ça qui déjà beau. Mais et ko zonga nango. La vérité c'est ko oui tant la vérité mais ton maman ayeko ibane na zaki mabe. Nani azaki mabe likambo zaki ndenge nini nzoka nde boye. Banzoka mo zaki. Na ebite ngana camarade na ete poto vanda to bando sola makamba ngo bobite. Mais comment y a qui na niveau ni oyebaki ke ba vérité bimi na yebaki ngamoko biso to yebi biso to yebi biso to click na biso to yebi click na bino to yebi na click on to komona banani te na yebite je suis là pour nous lobanga oui ba vérité bien na je suis là pour nous lobanga pour nous tanga bakoma bato te ke oya intel non. Papa ba vérité on est bimaki obo bina click na bino boyebaki ngo to oyi ba vérité na bozaki choqué nango. Ouais, il faut ça choquer. Komona mutu mususu faut que ça choquer bino image mususu mais boki makambo makambo mususu mais azaki meme il faut que ça choquer parce que biso ba Gabriel auto salaka to zwaka mais ça bato bazo ya kama moliva benga ye moi 500 wana moi 1000 wana moi 2000 wana et sozo sunga pe famille emsu pazaka liboko moko emsu mo bangombe toza kozwa baloso toza kozwa banini mona sungi pe na bonani moi ndambu moi mbongo na enveloppe moi ndambu super wax moi boye emsu obi e kata bato souffle osakana te. Vous comprenez et baby c'est bato vie bato basi ba koma na lire moko boye tozaki le 8 mars tobi ke to lata ba super. Les 8 mars, tu as dit que tu as kinga kati to $1000, ba enveloppe, ba taba, ba soso, ba nini, ba biloko belé. Le katana. Parce que mutu moko linga ka mema on e kende sko na nzela na yeba mona ke danger. OK. Nyonso za kana canal na ye. Faut comprendre. Mais l'herbe to mamba pa za ko yeba te po yala bilongi mususu ndima te. Le ba yo iso likambo. Yango moni nzambe ka nde mutaza nzambe, mutaza mutu. Pourtant mutazo ya yo yeba te. Ozomona kaka elongi na ye non moyo boyela ye zate mais tango nzamba yaka
ayaka kosisa makambo nyonso apesili nzambe elaka ayaka kosisa makambo nyonso esili po ekei na seconde nzambe ayaka na seconde nzambe awumisaka te amema gauche droite lele ayaka kaka malembe leka yeka pa akati aza mama na biso malgré makambo wana mpe ezalaki kaka ke ayinaki trop dur mais abayaki mais amemai biso quand même mpe Dubaï malgré na makambo wana kaka ayokaki amemai biso ba Dubaï amema bato mosusu ba Turquie amema bato mosusu ba Poto amema donc mpo monaki azalaka na motema ya kosunga mais azalaki nde desi Papa ndenge azalaki desi wana selon information mosusu tolandi parce que azalaki akopesa loboko oyo apesi moto oyo mais epai moto fe ekoma kuna ekokoma moto wana te moto azomema ye mpe azokataka na kati wana bino boyokaki yango te bon nga mpenza no nasala video pa moto te atindelanga mpe mama te nga mama abengaka ngai ye moko na sololi na sisi naleki nzela comprendre na soli na leki nzela ona kele pa mutu na sa video bakata ngambongo nano yelanga te na yelanga te bazala victime nango bon na yebi pete na yoka kaka me na yebi te mo yoka déjà OK na yoka la ngape na yoka ki pa dati OK na yoka pe pa dati betelenga pe lisolo ke non boy to yoka pe na TV ye mo pa betelenga bo donc c'est ça mais que ngana mona te ko yoka kaka. Voilà, merci beaucoup maman Koyoka Kaka. Tu dis que maman Gabriel osera toujours na pour kosanisa bandoko za na bolingonyo na ba envers ba leki na yo oyo bazape na musala o meton Koyoka bon. Ba leki te ba collègue. Ba collègue Na ninga mta obenga ba plateau makambo wana te. Po to yeba eska to bimela te. Bilongi yango biso so ekubi. Bat babata makina bilongi na njoto mikeli la to ko minene bilongi bimi ndenge moko. Ko benga ko lomana ngate leki te ngana beska to babota mite. OK. Bon na minene onande to kolisi bana te. To boti nde avant to za basa mabota. OK. Ezala miso ya kaka ya te ko kata teke so mutu ayesima. Ko kata teke so mutu ayesima mutu nda komi âge assez. Te. Mutu ta ko za pe mukolo ayena âge ya ko sa tete na ki mukolo. Mutu sa banda te ba DiCaprio ba banda bana. Siko o baza mikolo DiCaprio ba baleka non, eza bongo te. Ya bongo te. Voilà. Merci beaucoup maman Tumba. To ba série 7 yo ke benga ngaya ya andeni. Ngana za âge mona ba mama top te na âge mona ba Thérèse te na âge mona ba biso to na ba Thérèse on peut to ba série 7 biso nyos. Biso de tozalo kwa ba kota boye bango loka ba kote bandeli. OK. Ko benga nga ya na bango na ndeni. Voilà, merci beaucoup. Maman Véry abonné ko benga ya tukal ba collègue de service to benga. Tant tozaka kala bilonge tozaka âge moko le to koline bana ba koline to âge changer. Te. Ezaka bongo. Mama, to yeba ni mutu na makolo te. To kutanyela awa. Mutu ayebi âge mutu azate. Azate. Pour ba miso to mona ka egwete maka na 12 te ba te maka. Te telemi na 12. Conscience eza ko beta te. 60. Osakane. Voilà, merci beaucoup Maman Tumba toza ko évoluer. Maman Tumba to salaki émission moko dernière émission soko to salaki ngana yo et na bingo kaluka prophétie na mba o lobaki en tout cas to mona comme ko kokisa malembe papa ko mona bandiko ebele o bazaka pe côté sa minduki na bango côté ndeko na yo collègue na yo sila bisalu le o maluba échanger en tout cas o lobaka ngo déjà émission to salaki to bingo ka prophétie parce que ezoko kokisa ma akobongola maloba. Tika MK yesaye akobongola maloba. Voilà. Maloba. Toloba ki vérité na bien ngwati. Vérité ya kana na escalier. Mais mensonge ya kana ascenseur et Dieu aussi est là. Voilà. Pour juger. Biso lo kwa to yeba ki makambo, biso ba mama top. Non ma top. Na tanga kaka yepo ya mutu na ngamba tusu na tanga te. To yebi makambo ebele. Asaka nika kiteti mais ayebi ba source. OK. Tolobaka un jour bato basambela nzambe basambela nzambe. Voilà. O pa kota nganga kota nganga. Vérité ekosuka kaka na ko yebana. Peler nzamba yaka na mitema bato bazaki kokanga afungola kango. Njele za mulai bato bazebele ba kokande te. Tozo bapel.
azo mo ndenge ko banda te o banda ndenge ni so sali mabe senga pardon. Pardon eza puissance e libéraka pardon eza mundu kité. Ngani naza asuna sali mutu mabe na ko senga pardon ah tena lobaki mabe limbisa conscience na ngai zo ezaka tranquillité. OK. Pour na biki na sali mabe. Vous comprenez? Pour na biki na sali mabe conscience na ngai ezaka tranquillité. Pour na ko senga mutu pardon ta téléphone no ka benga ata soka bloka yo luka mutu moko tinda mutu moko na tindela ye. Vous comprenez? C'est ça. C'est que Bijou a fait. A Monique na finga mutu moko oyo na sala ye loko asala nge loko na vite. Vous comprenez? Na sala mutu wana asala nga eloko te to sona te to bunda te eloko te subitement comme ça quand na kenda na leka na ba TV na biloba ba momoko grave oyo batu mususu bazo kama okindoki te bonga ta domo lokwa kindoki. Voilà. Quelle haine! Il y a l'autre côté, il y a nous tenons d'atelier en portugais. On se comprend. Mais les avant de nos bacarines pas là, avant de nos bakata, avant de nos bateaux, baso conseiller malem. Conscience en Tessaline, ils ont. Avec aussi na bolimbisite. Et pas une déconnaïte. Toto soit na si la calamité terre. Tout à l'heure, quand vous me contactez, vous avez un téléphone naïe. OK. Vous comprenez? Donc, aza mutu, moi tant mutu, yo aujourd'hui quand ma caméra so pese pas nzambe, yo vanda kaka zela nzambe. Voilà. Nzambe anda kolongisa yo. Tant que bat bazo ko senga pardon, ko faut ko limbisa. Parce que to yebelo oni ndaza ko sala mawana te soki envoûtement, soki ni to yeba ki pété. Ozo mon, faut ko sala nini ko limbisa. Ngai compte moi na yambi Bijou na motema mobimba. OK. Asa eloko moko non. Batu ana se ba mo mabe mais lola na likolo ba beti maboko. A se libérer ne loko moko boyi. Ko penzamba tangela ki mabunga. Ko nzambe pa tangela mutu mabunga. To saka blague te. To sala ka blague to moi ka ozo bunda na kamo ozo bunda po ebite mutu wana leka fuka maka. Elo nini wa yebisaka nzambe pona oyo fingi ye kaka. Nzambe tala ndenge mwa so fingi ngaboyi. Tala mwa so fingi ngaboyi. Tala fingi ngaboyi na salini mutabimisi ma ya miso. Kosaka na nzambe te, nzamba yo kaka. Omona kele omoza osala makabo kai katani. Esala masute. Famille ba koma ko linga yo, famille bazako kipe yo, ba koma tindo ba voyage, omona ka pa ba voyage katani. Nzamba sali ke oza na bonheur te akeko yinisa bango yo. C'est profond. Kofinga kate clark, kofinga kate clasher. Clasher non de to clasher na biso. Mais kofinga ka mutu te. Et ça condamné et pas nzamba lingia ngote. Ko sa mutu pasi te. Peut-être un kamoko ya bunda na kanango. Yo ozo kotisi ngo susu mbeli ozo forcer. Ito côté. C'est ça. Oh yo so no posa ko benga nunga te ko nyoka mate. Leka na yo ya kaka leka no kaka mission. Bekam na sala ki mabe. Na sala yo lokote. Tala kaka ekutolanda na kikaka de baloba koza mutema mabe nde oza karte mabe biso to mona yango te. To vivant na biso yango te mais tolanda ma kikaka. Limbisa. C'est tout. C'est tout. Balanda mi kaka, kaka mabe kolanda na kaka sentiment. Sans pourtant faire fier. Est-ce que maman Gabriel, est-ce que ça est important pour les canaux na TV ou bien pour les canaux par téléphone, est-ce que ça est obligatoire mutalik aya ko singa pardon devant la caméra? Té, ba obligé muto te biche pe muta obligé ki ya singa caméra te. Lokola ye mokonde ayaki na caméra. A juger bon ki ali kana caméra. Est allié. Alobi yango bien na ba oyo nyoso na betisaki libaku. Donc ça asengi na bato yo ba betamaki pe libaku. C'est profond. Très profond même. Bozo monyo makamune kalate zo fungwama na banoko na yene bazako sunga e ba inaka nzamba ofungola ngo na kombo na Yesu. Amen. Vous comprenez? Pour ne comme libéré. Ana famille mbongo osakana te Bijou mona wana. Ba comme pe ko salela ye sibitima comme ça ka pumba ka bikangami peut-être o ebite que prière nini mutazo sala pona yo ndengo zo finga ye.
Voilà, merci beaucoup, maman Tumba Tozoko Banabiso. Mais nous, OSL, parce que tout le monde, après sortir médiatique, il y a Bijou la reine, quoi, que la population, pardon, que c'est Babakou, pardon, tout le monde, il a 4 vidéo, a fini, Batouta, c'est juste pardon. Mais pourquoi on a Yazalaki, Oye, à l'Ekakaloba, qui n'a pas porte-parole, il y a des connais belle vie, tout le monde est missionné, et tout le monde est connu, on juger, Bazobenga Ezoba, Bazobenga Ingrat. Problème est Pourquoi problème ezate bafinga ye ingrate loko batongela ka ndako asongisaka lopango il y a problème te loko batongela ka ndako azongisaka lopango ngo to so azongisa ngo fanda avandi kana mabeleti boto sani ndako pe yango yoti o ndako na eti nga camarade neti to bani bomwana yaki ndeko ti OK yende camarade no to bani bana bomwana ti OK to so colle ensemble asombelanga pe ba bijou na lobango chaque fois amemanga na bagambia to kosoma ba bijou asombeli penga pourquoi ngala ozong selete OK azape na passe te ndenga za passe ngi garantie te apemi na yena nunde vous comprenez azangi ni mbongo tia apemi na yena nde alingi na yete kazwa ndako ba ko kotele libala bona ya vani na yende nan. Mais par rapport il y a sortie médiatique il y a collègue ni mususu c'était un bagarre lui que ba raison et ça dit comme ça ko singa Babakou pardon ça parce que asinga ki Belleville bonga garantie te va za ko zelisa ye te asinga ni mo garantie te yango ça ki bonga te asinga ite asinga ite ana mbongo la garantie donc c'était ma possibilité à défendre soni kaka moni mtakuwa na vélo azane ne lokote asengi pe mbongo garantie te azaki nde sentimental mi mama kina ba sentiment azwa pe lokote soka azwa mbongo euta pa mamolive euta pa mamolive pa mamolive mtapesa ya zate on comprend mtapesa ya zate mtala mbongo te mtala mbongo apesa mto ate nyoso zo utaka pa mamolive osali video zo bala ba pesi ombo mtapesa mto mbongo kuna zate bonga ba jijanga pe ingrat na comprendre ingrat ngote na sala dina ebate ya wapi matanga ba peso pe ba ya mbo ya matanga tinga peso na matanga na peso ngala pesa ba enveloppe mais ton pas ja ko ingrat ngala pesa pe ba enveloppe na pesa ka ya na matanga moko te ba pe ba contactanga na pesa te na pesa ka na piaka etam so ba ngoza kimi ba ngeta mso ba peso bongo kuma kulobela bango kuma moko nazangi yango pona ke nazangi yango te nazongi mbongo te esunganga na net na nini pona liaka déjà na soma mituka va batu ebele na sala ba voyage avant batu ebele batu bavana bandako nanu bazala kokonda ngana kendra de ba Chine na zonga kana kena bamboka boye na zoka bambongo na simbi mbongo na simbi bambongo na tamboli bamboka ebele eloko ezanga ngaka poto na moni pe poto na tamboli bamboka ebele nga Gabriel mboka ninga atamboli te lobati na simbi bambongo ebele bato bazala kokonda na bandako bilonge fionuka nga deja na vibraka ntolo balanga za te ntango na pe mamoli va bino kokabia na biso te Voilà, merci beaucoup maman Tumba Tozo continuer. Mais nini o esali ke lelo auto comme na guerre entre ma collègue na yo tozo mona maman Thérèse ya tozo mona na 7e fata côté la bango babunda etalinga te côté la bango babunda Satan côté Thérèse a pe mona muluba akemba pe Satan côté la bango babongo d'abord bakemba babunda Satan côté la bango babunda et so et puis so babundi etalinga te bayokani baso njoto bafandi par rapport ya guerre na bango to komona to mona ki liboso 7e maleka ki abengi Thérèse bien porte-parole ya mabete comme Bijou la reine yepe wana azoya pe ko rejoindre yeba kuma ba porte-parole mabeza te
na part ya Teresa Lobi apesi défi pas 7e Lobi avant ko finga ala kisenda ko isika fandaka mus oya lalelaka ko motala kyango ko luba nini papa na ngo kasi so bitumbe bandi bat baswana ka mabeti bo finga na kambeti biso ba mongo soki pana mabe ye bo finga ni mabe bo bamini mabe ya bo ya ko bongisa sim Olé ba kwa ko pesa bino conseil bino so koto bi koto pe bi ya ka bongote so luka makambo foza bien neti nga azanda kunangia bien tata na luki makambo so ba koti ba bi gabe azanda kwa bien asoka malili ana 3 chambres moko sabota ngo tsaka bilamba tsaka ba sapato tsaka ba nini sacrifier vous comprenez na kanga na leki nanga ndoko matekeza po kino mona ngo kitoko bien là bien peu propre tenons na kenda te ma Teresa yo azar c'est que mposo bita pende ko no septem ebetira ta tukota nda ko ndinye sala to ba bela makasi poko tere fa bela makasi ka bona okete mo ko benga tena appel video ndiko na la sana onda pona kasi pour comparer ya bango ya non bango ba inde bazo swana ngana ko benga na tala na sens ni bango na bango benga na batala na bandako. Mais papa est défi au Teresa Pessi. Est-ce que ils bien à mon tour puis ça au sera défi bon on a. Qu'est-ce que bon soit n'ira défi. Et batte. Na sonate. Oh, ko soit n'ira défi. Ko soit na ba fingo nyoso. OK. Yo mangana za kabina na prête. Nyoso. Oyo ko yeya. Soko bien le quoi to soigni boye na pesi au défi lobi to kutana na Dubai. Le quoi to saibe to kutana na Turquie. OK. Ibe ya kam pesa makam. Tu as la problème. Ibe nga ata promote. Auto que ne Paris, en ça pesa visa. Na ngo penza. Lobi kaka na Ethiopia, bon aéroport, na ko na voyage na somba ka na aéroport. Na somba bien ka na aéroport. Na ko ba me Clark lobby na ngena sur le local lobby kana bina Clark to kuta na obengo na Paris na Paris na keso bana 9h na keso ba bien kana aéroport na ke surtout aéro ils ont ba congété je ba kana aéroport ngaza na billet na somba na aéroport et grâce OK na somba na aéroport Ibe ya kaka na carte visa au betika au katika kra go passe bala mole ki voilà mais tout moni ndeko ya petite sœur ya 7e bagara ye aye pona ko lobela ndeko ne alobi bato no so ba ko finga 7e atuka tangi ba kombo nyonso kasi pa pekisa iti ndeko apekisa kati papa ya ko pekisa lobi ke bango no so ba ko finga 7e bazaka basi ya 7e tango 7e bazaka na ba vie wana te wana kosi parce que tango ba bongo to Teresa batika ozape camarade na 7e te 7e bazaki nde ko ba pire na Suzy nde bazaki ba pire na Teresa ndeza ko pusa kwa mwa ko profiter muke pona ba sola kata batika ozaba camarade te bato ba ko sela ngo ba lision te batika ozaba camarade te to ba kende kwa na leki akosi na ye akosi batika ozaba camarade te mais bon basambela ki nzambe baba ki to tikile si bien bo bazwa ko rappeler ngo batundeni ndeni bazwa ko rappeler ngo bat non c'est pas bien eti ngale kinanga na tina buzoba pampamba na osango te baluka moyende babala bazo bakende bandako na bango bazala bakimia parce que biso déjà to lexi batango biso to za déjà ba mame to so saimaka na TV za likambu mutu musa ko linga balo me otala ka oza muta TV to za bomba bango ne bazo asko baluka ba vimba baluka ba ligne mususu bati ko landa makambo e osa fa mo babala te vous comprenez bati ka bazo ba ligne mususu bozo ba ligne mususu c'est ça famille se kota na buzoba te moko za na buzoba te vous comprenez c'est ça ba bana buzoba OK ba 7e ba 10 mala koko permettre leki na ngai osama mandeng mwana te na ba leki belé batanga pe na ba ina ba bengo nini o ba nini o it o bo bima ba journaliste wana na ça ba ya ba ifasi na ba nièce bango so batanga ba ifasi yo so mola bango bazo sa ba buzoba ngako na mona linga ba sande ba journal télévisé à classe onga dana sina baby sanzela yo baby sa eza ko baby sa baby sa
bango fona luka basa makamu susu et nobilo so boya na buzo ba kopotangana na buzo ma famille pauvreté. Voilà, merci beaucoup, le message est passé. En tout cas, c'est très profond. Nga kuna tenga so yé na yé. Nga na lo balanga vérité na finga muto te mais so yé nga pe na yé. Ata famille mo baye nga pe na oya. Nga na zakanga moko. Même to ko kanga zate. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, le message est passé. Et maman Gabazo Pesaka, conseil de Pesatoli, papa et affaire Oyo. Mais maman Gabriel, les années logo mo obatuni balobaka balobara mingi ba fille à théâtre, ba si à théâtre, ba zaba oumira ma balate, ba balarate parce que ba zarasi. On a beau job na bisote. On a beau job na bino. Bo bakosi. Bakosi té. Parce qu'on so ba balabale kufa fana. Prévani ape to komona libala ya collègue no ko keti sasa to ko déjà mbili na mobali ne beauté image il paraît il ba beauté azwa mwasi mususu awanga na raia za TikTok azwa wana mwasi na kala te ya mikolo penza aziso mususu aza tiktokers et nde basolaka na ina mwasi ngazwi awanga na ka coquette awanga na mwana alobiki coquette aza sérieuse te na mibale belebele yango esali yango kutu mwana kutaza na badutu mwana na soke azala ye mais na part ya mwasi wana ya mwasi o ya tiktokers o ya azwi ya lobiki asala ngo par vengeance que parce que coquette ana ki awa abimara soit disant na mobile na yango epe asala ngo avenger coquette yango pas zubo mine boyo ki ba mwasi na le baboy ba preuve ezali ngana na preuve te ngana za ba preuve yango na yo to na yo coquette libala neza ka bitumbla kokosa makambo ko maluka ngana yebi yango te koto na yebi nazo kan kasiko ba uji poto na tsike ko kama solo wana te ena singa na wo na yebi te. Mais papa que ni mobala komiti na niveau ko wanga na mwana oboboti na mwasi na moni asika wanga ni te ngolo bango ndenge ni te ngala boy na bamanga mwana te na moni te na yoki te donc to passer oza mo ko lobate papa affaire na moni te na kepe poto na fani na tambula mona yoki pete na na bika masoya rita wana mais wa msuso lo bana je passe. Parce que bien on dit mais affaire de Rita on est sûr que on dit rien. Et le côté. Ok, voilà, merci beaucoup en tout cas maman Nabiso Gabriel Abike ayoki te a monité moya répondre en gros ezate toko singaka kimi kota na kati ya couple ya coquette sasa na papa Nabiso beauté image tout le monde qui déjà lobby maman coquette amataki na live pour na ko expliquer oui amataki lobby na live pour na ko expliquer affaire en ndenge ezalaki parce que la moi ça va bana ko benga ye c'est vrai ya oui ala amataki lobby na live ngamo na talaki yango na affaire yango amataki na live lobby alobi que moi sans aïe bobenga a expliqué biso et moi sans pas ibisa qui était kunani beauté a wanga na alobi que a cité pour na mwana coquette mo ka suba message ya yena na beauté ne beauté zo kumisa mwana zo atindi la fille maman tezo pela ka ba on bazaka bon banani basaka bon basa on bakosa ka bon bakosa ba o mo ate pas nene beauté inde bakosa ba kabwana na mobali boy eza faux ne beauté azana mobali na ye ne beauté kutu mobali a benga fana kende alimana kenda ite mbalo na okende ozo ko permettre ndenge panzana ki baboyani bakabwani faux c'est archi faux ozo mona na makambo ya la rabo na ba vidéo penza ya ina beauté makambo ya la rabo on appelle vidéo zo la que tozana ye pas approuver par coquette parce que coquette pe na ki azo ki mobali na ye na yebi kuta makamata mona pe coquette on pe kala na kuna mwata mwana ete faina ki tala pe ataye mais makamno so les olekele na couple na o parce que o Rita obi ko yeba ki yango soko ko pese conseil ta ki te no pe conseil te ayeba ki Rita tia bala ki ayebi Rita ti nga conseil no pie ayeba Rita fa bala ayebi ki bote image bazana Rita ba bota ayebi tout ayebi histoire tout donc tout ba oyo coquette azo signé on ga conseil no ki pese mutasa bali asasa boti nga ki pe conseil ya sens te tout sauter ko to beta baso mususu ngani nga boite ça la nervosité
Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, tous ceux qui évoluent, l'émission na biso en tout cas, Kimia ezala vraiment na mabote na bino vraiment par rapport ya sujet o maman habite sauter en tout cas et osala biso vraiment bien. Maman Tumba ezaki na vidéo moto ko circuler awa ya collègue noka de service na kombo ya Liza papa bazali ko finga ye l'anniversaire na ye o Jérémy asala ki surprise ba ko finga ye to mona ki pa ya ki wana za ko pekisa mais na ba commenter ni to komona eza batu mingi ba oloba mingi eza parti o ya utaki ozaki ko servir na bela production de batu ba ko finga ye papa ki ndinga za nesu kuna ta koma ngambu ya Jérémy Shaban. Niko na olobani ye bo olobia ngo abie akoyana ba ni mabenga ngoni na ba précision kastozi ya mukolo akoya ba précision siko yes awaza mona ndako ayebinda ku bien OK so boli muto azo atenga miseke ayebinda ku bien comprendre avant ni ndako wana soki 10 ans soki nini ayebi ba kamunyo soto elenge lekaka ozo comprendre soko mo ya lo barate soko moni ayeseka ayebinda ku bien à comprendre que maklikambo eza yango ayaki abia oya ba précision na meki ko tourner ba précision je wana tournage a olingolo bate na mimi na ki téléphone pa na ina ngo précision akimi na to retenir que ayebinda ku bien no makamno se ko leka enda kwa zo maîtriser ba ona ba Jérémy so bazo répliquer po ba yebinda ku bien OK ya le kwa yo vanda awa oyebinda ku bien oyebi ke likambo so esalami oyebi ke mama Gabi même réaction peut être comme on n'aurait pas Jérémy Shaban Jérémy va comme côté une ingratitude envers ingratitude pour commis bien envers Bellevue ingratitude pour commis bien pour comme ke poto pour fongoli chaîne na yezo kota batu e kota banini atie banini na ende ya ingrat a combien ingrat so kaza ke loko take ba mama papa ya ingratitude ngeza la te mokili aka boy bima ke ko mazoba so ka obongi okomi ingrat donc ça le quoi qui zengi ata ba fingi ko le ba ite ote donc ce que tu comprendre bien bango pour ça vous avez ka Jérémy za kana makolo na bango a demereka na bango to lo ba bongo ba ko juger pe Jérémy Shaban na barobi biloko ni ba gaga ko sala eza ba mbwakela azoba que la maison oya utaki ba crèche azo chrétien kuna bandaka la joie Jérémy joie bongo banda to yeba kina ndako na kuna Jérémy fingaka alobelaka ba Jérémy rôle ne yango wana parce que ndenga longo akomi côté mususu a changer rôle kasi loba teklaka a changer rôle ay bandika mususu azoba ka exactement ba jeton ils ont bien précisé ba to nyonso ba kombo ba jeton na film na ba automoto ba baza autorité morale ikweya et so autorité morale etikala ka Kabila kaka mtatikala autorité morale tala na ba film ndenge ba jeton ezobwa kama ba oleke mission te kaka na film biso so to sa ke loko moko o azoloba na film o azoloba na émission o alobaka te ata ba fingi alobaka te aloba ngo na film a qui mande émission mais na film azoloba a répondre ma bezali o vanda pa na film bo bandi koseka abambi Mada na bambi mutu alobi likambo ngo okopole abambi mais moi les émissions te pas monnaie danger ka les émissions te mais na film azoko bamba ndenga na lekina ngani émission boy na film na ko bamba langa te mais yo na film o bambi to aka ndemo c'est très profond to ko mona to aka ndemo ko la film okapa mutu ayuluki na likambo ezate asisi malabanga bien eza émission boye loko boye na subie esika olobango ezate sikwa eko mamola ngo na film
Film baby. Film baby et comme yango na yango. Bambouakela. Yesu. Yesu bagai. Basunga biso pardon. Eh. Yango nga ata na zui décision na tika émission na ko kalanga kate. Eh. Maba. Numéro la tidi ba pesa ka ba pesa pe kate. Eh. Zambe. Ka kitoko sekate loketo show. Eh, pas mimi na France wana donc kuna soko ki rolia mbisa kitoko batumba kanta ba kitoko. Eh, loketo show nde makambo. Misa Isaka nani Irène Kidianfuka motema ya Gelore, Joël Katia, Maman na Noah et Juan Victoria. Bambote bedo to yoko kina kuna to lembisi. Basisi baselinga emporter. Loketo show. Voilà. Merci beaucoup Momo Gabriel toujours ngana na iloko na oyo to kolba siko ya ko bambokela na ba film to ko mona bambokela ba to ba lo baratine be mission ba ekose baza ko na nini na film c'est ba vidéo so circuler belo to ko mona ba TikTok to ko mona ngo partout na ba Facebook na habité to kolango na makambo olo parce que to ko mona pe vidéo moko ya collègue nous de service Belvi pe awa to moni ombwa kile kezongi awa vidéo mo zo circuler na habité yandeni on dit ka bambokela ka biloko yango ata bino bokolo bango menga na kolia na nga fufu na za nga les ata boloba loba ke nzambe mutu asali kona seso akanga nga supa benda nga speed na nglo mo abongo pe babiza mbwakela zo bwaka te mbwakela te zaka ba réponse azo ko répondre kaka ko répondre na mafinga na banini zaka ba réponse. OK. Mais azama ka so lekali na émission tabia asala ngo. Asala ta na film. Comment ça na film? Bana on ti bosala ngo ti omoni ja. Te batuka nyoso ya mokile. Batu nyoso. Nanga bina sala yo. Te na tina en général ouais on se retrouver. Mais tant au mona ngo yesa lo ndegeli. Eloko te? Ya musana biso. Bambwakela? Oh. Mais bino mo benga boza éducateur à masse. Te toi éducateur à masse wapi? To saka maboke o éducateur amasi wapi to éducateur loko tempo to sala ke loko to éducateur te to za bandumba to bimana biso na biso soko balingi ko tikati tilelo nyoso bakitaka na misapi ba osisa ba ndebi susu wala omona mutu grande dame mais nyoso ya kontaka o enviaka ta bazaka na pasi aza kosilisa bango to na ba grande dame o to benga grande dame ezate la patronne ezate yaya bazo sisa wana ti lelo biso ko to tika kala biso tika kala misusu ti lelo bazo kokisaka misapi ba lelo baka ngaso na komika nini Omari ngaso na komika na Pierrot ngaso na komika kama ni Bobo ngaso na komika kama nani susu te wakuna te ngana otanga oyo ngana otanga oyo ngana zo Bobo ya mutuna nga ngaso na komika kaboye oyo boye ngaso na donc nyonso wana basilite non bazana maka ba collègue de ka ba comédien ba collègue na biso kaka to sisa bango moyen te donc to pesa la duchesse raison na makambo o alobaka o elekaka na te wana ko ezata na rapport mona audition alobate duchesse ba makambo susu. Par rapport ya émission au moment Teresa oti ko sala alobi tokendaki na phénomène ya ki lesbienne eza ko rene na monde ya théâtre alobi pas à la tonté par artiste moko comédienne o ya lingaka ye et bon abanaka ba jeune pa na ye kuti moment Teresa akena ngoti pa président c'est que tika ye kutu ye mutabebi sa kingani bo
kuna oyeba nde une expérience na oyo parce que na musala ozu baleki bayina sima na bana pe bayeba musala na sima na yo na bakoko est-ce que loko na pe na période ya bino ezalaka pe ko renye ezalaka na père nyonso ebanda banda mokili banda basodomi gomor nzamba bomaka mokili ebanda kala ebandi lelo te eza na monde nyonso monde ya musique monde ya théâtre monde ya mokili kaka boye ata bato bayebani te eza Maman Gabriel pe ozala déjà tenté na eloko yango nga bayebi ke na oloba nana otante nga ezala te bayebi ke na koya kobelela yo otante nga ndeni batalaka bato otante te ngai babiloko wana bayaka nango mpa na nga te ngai biloko wana epa na ngai eyaka te navanda mpe na bato ya bongo me batikala kosala yango mpa na nga te ayebi ke akosambo na seconde mpona kopanza osango toki inutile nga aza comportement nanga mabe oyo ebikisana makambo ebele ekotisaka na baja pampamba te nga navanda bato bamela badiamba amela diamba te navanda bato bamelaka masanga bandi banda ntongo ti butu namela masanga te ocomprendre nabandi nasali navandi na bato badi très dangereux me bakambo na bango nasala yango te to soki moto osala likambo fu ye moko osepela nango vous comprenez ce que c'est na likambo ande osala ngo so c'est na ngote osala ngo te mazamo c'est ça et ça parmi ba discipline oyo mipesa na mipesa na vie nanga nga benga nga ndumba mobali ça va encore alinga mtabe nga moyibi te salité te parce que makambo na eza na kacha salité na kiza lo lemu nga la komisa ngo vert pona ko lembola ka ngandeni andengeni nyonso wana c'est trop sale c'est trop sale kama makambo salité wana nga sala ngo nasala makambo salité mwa mobali c'est ça moi Gabriel obike babinga yo ndumba ya ndumba finga nga ndumba ndengo lingi donc to chope ka ndio finga ndengo lingi ndumba oyo pesa ko tanga ngaso na kombi na kozala te nalobi ndeko te bandeko mususu bandeko ebele to choka catégorie mona bango esangelo te c'est que to jana biso yepete esangelo te yango na ebiete ngako na tang pe komba mutu te exactement pesa ki kaka na pesa exemple pesa émission to sala émission na tang komba mutu te c'est ça c'est ça les problèmes. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, merci beaucoup en tout cas. Maman Gabriel a répondu à Bissot la question de Bissot nous totalement satisfait dans le camp de la mototé vérité parce que Bissot a tout le baka vérité. Maman Gabriel Bibo sanga la famille Maboya ya kozalaka yemoko. Et ça ngelo te. Non banga pe mutoté. Nous allons prêts pour la nuance. Pour tout. Attends à l'état. Voilà, merci beaucoup à Tena l'État pour na maman Gabriel ozala vraiment car ne bolinga maman Gabriel tozo kena biso malamu avant la fin émission na biso mokola lelo mami bangi nyonso o bazuli bakokolanda yo batono so balika maman Gabriel to mona ba commentaire bu maman na biso to linga ko mingi bolembo na mo we biso ba monini pe par rapport ya moto au sera qu'il faut que kofuta nyongo kuna na mikili ya poto ozaki nango na habité te wana kuteza nango résolu déjà résolu déjà famille Bissalou déjà bakati montant moko bien j'espère lelo baotinda déjà pas petite sœur donc moi ba relation pe ya papa biscuit papa popi ta relation papa popi pe bakati déjà montant tona la ngasina prompte mais ba de comme soso o tam soso ba bazaki tam so déranger après ça ngo résolu so ni ba ya ka ba pesa ka pa ba na liango OK ba na liango ba na liango po so na kepe poto boyo senga pe il va fona futa pe ndaku na vanda 400 euros pour vendre chambre moko zano à l'aise wana kimia senga ka bambongo voilà et ponga linga basalelanga poza star bona star linga basalelanga ya yu musique na pesi ombote héritier poma les gants qui simbi so lingo tia colina yo okena nini na château rouge et pas héritier poma les gants qui simbi omona
nini agence eza na 15 euros ya pamba 2 jours biloko nous a déjà na kin donc 2 jours biloko nous a déjà na kata kin ya saka na raté ngana soki ba koli kuna mado chako moi so akabela kinga 30 sacs yo so comme take poto akabela 30 sacs ya sika na teke on ba 50 euros ba 50 dollars ba nini ozo comprendre 30 sacs yena kuna lipasa na ewa ya mbomba ba memeli ngango penda kibi tina 4e niveau batike ça monte kozaka de Londres apesi opembote na Marius Nkosi na pesi opembote sikozali. Voilà. Merci beaucoup. Toujours qui n'a besoin d'asouka. Une dernière question. Bouli basangwa ndeko no boui parce que tout le monde qui arrive là qui na côté là évolution c'est quoi exactement? Ouais, yango ko toto sona bekam nde azo senga nga numéro pour na ba sala quelque chose. Bon, téléphone yango peut toujours comprendre te moko eleka mba tu so ba principe na bango avant ya fo solo là. Donc ngana saki ngala ko mo bima brisque. Mwana kendeka brisque papa Gabriel mais est-ce que moni akokana ngote ozo comprendre azo lingando asololi akomi asisi makamna senya baluki okay parce que téléphone ezo lekate tozo bataza na ngamona biko benga ezo simbate yo tabenga nga so na za numéro mususu privé na senga bikaka wana donc makambo eza nango biso na poto pe tozo sabe na poto pe ba osangisa poto tiaki bato poto na biso to sangisa ba o mteme tout sembe bazo pesa bazo sunga pe donc to ke kotika je crois ben namoni bana batela ngambo lelo mais namoni nazo ka signete bata poto na onga na kongola kiawa pona bata kisasa to kende to ke kotika kota ba scanner kota ba poto ni to mbongo eza lebe na maboko mbala moko po le bo koti scanner ba tindi bino bo sali yango nde sungaka o sali bo vandi lisusu bo komo luka mbongo te ya omonto oza mbongo na eya na onga na zango ya to kangisi mbala moko ektsali ebele na kena ngo na sali video na tinde na groupe na biso to sangsaki mbongo ke no mbongo yango ekomi ya buibui yeyo na pesi mbongo buibui ozo ba daza premier tanga mono meme na ba scanner ngamo na ochano maele na nganje to lekibo etikali to sonso ba kiso etikali to yeba pe kande to sa nzambe ka mokati na sembo ne mutabikisa mutu. Voilà. Merci beaucoup maman Gabriel, merci beaucoup na ningo ndima ke invitation na biso malgré bo occupation na yo mon ndima ki to ya pour que to sola to na suka quelques dédicaces no pour na bibange na ngai ibange na ngai na pesi Chuchu Luambo star na Saint-Denis ko lekate kuno ko kikute lubwa kitoko ko lia kitoko na pesi mote na tete ondo de mi à mort na pesi mote na Sylvie Akake na pesi mbote na Mimi Ngwango na pesi mbote na Kolima Tuta Charge mbote na Mariam Vargas mwasa arabe pesi mbote na Marlène Bile ya mete ya ngunda songa mbeli babeta kali kofite oza wapi Laure Bisalu ba petite sœur nanga propre ya tika ngai te mwasa mondele madame to kutana na novembre donc bambote belé na kia Clémentine Bisalu Doris Marie-France Trésor bino soto na pesi bino mbote mbingi to ba considérer kangai bazo ko considérer nga bazunga pena ndeko na bango nga pena zo considérer bango Blandine Ikoma motema papa bezo kito mama na Jacques Mondele ya Blandine Ikoma motema papa bienvenue Yasmine Ikoma Jocelyne bino nyoso na pesi ba mbote Papi Viokolo na pesi mbote biso eskato bozali do na pesi mbote bino nyonso na lingi bino mingi ainsi que France Mobimba mwana nga Hervé Ikanya Getan nani Kiseka ainsi que ma petite Sandra Bombula na pesi bino mbote bino surtout ebele nzamba za na bino nazali na ngai star basali la kai na ngala ngo mais basali la star sona ke kokata mbongo na ngetika la moke bo bakisa kola oui il faut bakisama tango asta faut bakisaka koluka koke kokata kate ngala kendaka banki pamba te na kenda bakisa ke kotoka na sale loko moko boy loko moko oteka kuna na kati na ke na sale fort na zongisi na kabongo message mo pesa ba nani message wana na bato bazoloba ti ke star basale la kai bino moko basala bino
ngane basela ngate Bon basela ba kwa nani? Maman Olivier. Ah, sela bango. Ngane basela ngate. Video peke yi. Kaka na mbongo wana kaka. Bako salela ngai. Voilà. Bon Sephora koteka bijou te. Voilà, merci beaucoup. Sephora nda tula. Sephora besoin teka. Teka bijou te, lobi azala kiawate. Aki oteka. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. En tout cas, star faut passer la cahier. Donc aloubi apesi biso besoin. Mais oui, star faut passer là yo. Ngapina star na bilo bosale la. Ça va saler là yo bébé. Basale là yo. Bosale la. Ma charou. Bosala ke kozala vraiment bien mami lo. Ma charou. En tout cas, so ça kozala bien. Na bosanité Marie le mami 5 étoiles moi c'est appelé manga mufu beso osale linga en tout cas kozala vraiment bien pour na star na yo. Merci beaucoup na bino so bozaki bele wana pona kolanda les pingazo. En tout cas na senga bino botela biso du début jusqu'à la fin bozaka tana bino ko consommer biso bo partager situation remarque na yo numéro za affichona bo tchaba. Non na si yo so si so zong senga la mapangu langa na te kaka. Ça donne mais ressent le choix du chef en tout cas bambo to non pas aux alliés maman tomato mana tikele au kaso silisa tozo teka mapangu na biso na maluku menkawu ezaki na 350 bo benga nga susu te 350 c'est sili to komi na $500 osomi lo pangu na $500 ko bosa na te fo pesa biso mbongo lotissement à part o pesi biso mbongo ko tia ba L à part o pesi biso mbongo ya pancarte ya kombo na yo à part au pesi so mbongo kokata matiti à part mbongo ya code QR à part donc ce ko bengi aux précision ya bien voilà donc terrain $500 na ba dépense on a tie wana likolo pesa li ko baksa likolo parce que ba msu bazo teka mona asangisi nyoso to ateki mbala moko mais biso teka na terrain po anini mtu akoza la possibilité na ya kosomba terrain voilà allez malemba ba kumko ko pesa ba mbongo ya mwa ba dépense wana mwa ba $100 wana mwa ba 200 na pesa nini esunga ozomona c'est ça le problème. Voilà. Moye bosombi to komi pe na mwanda pe tozo teka $1000 $2500 5000 pe na mai pesi mindele batongaka ozo mona pe mai donc mu pepe zo beta na mwanda pe tozali to komi pe teka to fungoli off olingo sombo bengi nga na to keti mwanda otali ba terrain na yo netinga mwa mibale na nge kozanga te na mwanda wana ezala wana na osala mwa place na nga wana mwa bato bazako komela na lambaka na nga bien boye bosisi komela na seta mwa 2 chambres na nga 3 chambres na nga bosisi boke kopema na bino bosemaka masete na bino bozwi mopepe na bino ya elengi bozwi mopepe après kolia après bokosa ta 2 jours kuna 3 jours ozomona tala ba projet na nafta kaza moi ça mayele ozo pesa bato ozomona c'est ça. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement. Bye bye.